Bonjour la famille. Bonjour la famille. Coucou, coucou la famille. Il fait tellement chaud. Hey! Moi, ils ont ma casse la famille. Il fait très très chaud. Tout vendu mon banda. Voilà. Bonjour à tout le monde. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bon samedi, hein. Bon samedi. Aujourd'hui, c'est le 9 septembre 2023. Voilà, c'est un samedi. J'espère que vous allez bien. Tous en quatre sur misala et on a live té. Vraiment samedi na sa misala ko sokola bilamba tout et tout ko sala gauche ko kende droite, voilà, et ça la bien. Voilà, bande ko en tout cas ba yenge na bande ko na sa bundu ya Congo na église ya PV ya Longo. Vraiment bobo to bondeko na bande ko na église catholique. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel. Bah, shalom, bisika, bisous, bino. Voilà. Donc, c'est normal. Voilà, bande konangai. Bon, bonjour encore et bonjour. Na toute tendance confondue. Voilà. Mais bonsoir, pourquoi pas. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, que vous appelez mission OT. Et vous avez conscience et belé. Il fallait na salango live mais tant exacté yango beau partager yango ndengona bocha ba commentaire na bino et kozala kitoko makasi. Voilà bande konanga ezali ndeko na mobali vraiment kombo na ye nazo maîtriser ngote nazo maîtriser kombo na été mais pourquoi pas, on n'est pas pressé. Le leza samedi hein on toke musalate na koi komona ngo na ba titre ya bandeko aza ndeko awuti kokufa na Londres, donc ndeko na biso akufi na Londres. Voilà, na komona na ngango awuti kokufa na Londres, komboni soki pe brocoli no soki pe nani vraiment voilà. Ozana longola volume awa sinote ekokota suba ba volume et pas bateau. Toza vraiment na sango ya mawa na kati ya Londres ndeko mobali asili kokufa na kati ya Kinshasa. Voilà, kombo na ye Kosi Kosilmanto, balobi Kosi Kosilmanto, voilà, Kosi Kosilmanto. Bon, na ebité ceux qui aza congolaise de père et de mère ou bien aza angolais. Bon, tu vois, on est mélangé hein, au Congo, mais kombo oyo ndenge ba komeli yango Kosi Kosilmanto na ebité ceux qui Guadolito, ceux qui wapi bon, wana to ebité. Mais azandeko avant di na Londres bambule belé, il paraîtrait ba yemba na banzembo, il paraîtrait sala pe makamu na ye na ndenge na ye kolata ba nini bino boyebi ba congolais, soka mutalata ka mutasala ba pétage. Donc mutuana zaka mingi considéré na société. Donc de kona biso ndenge ba expliquer problème et pas il y a belle mère na ye maman oyo ye abotaki na ye bana a expliquer yango, mais jusque là bande konanga muto ye la bino ba raison ya gauche droite était et puis akufi pe. Donc ezaka autopsie muto ko ye la biso ke ba pesa ki poison ba beta ki kibota ba sala ki nini et kozala kaka autopsie. À part ça, raison oyo muta kufeli en tout cas na mutu oyo soki ba bomiye na muto ya bomiye ye muta koyeba raison akufeli. Mais biso bato totikali ko panza sango koloba gauche koloba droite non. Muto koyeba raison zate ni moi si na ekutu ayebi pe raison te. Donc moi c'est to koloba mama bana na ye parce que ndeko mobali akita déjà Londres, ça fait 4 ans. À Longwa na Londres, à Zonga na King. Na 4 ans wana, en tout cas nde mama Bokilo a lobby, loba ki mama Bokilo a yebi le côté, bien mama Bokilo a yebate ayaka parce que to yebi ba mibali ebele, balki balongo ba tiki basi na bango, ba ki ko vanda na bango na Afrique, mais ba zonga kapoto sans kokoma pa mama bana. Aye na ye a lokola pe ba to ebele baza ba adresse mon côté la mama bana a keyi na ye a renouveler ba papier na ye a salini ni so bala azongini mama bana pe a ebité. Mais mama Bokilo a lobi que ça fait 4 ans
papa oyo akenda ayebi te soki barefula ye andimi te ke barefula ye parce que basource mosusu bazoloba ke barefula ye alobi non andimi te ke barefula ye parce que aza na indéterminé na ye na kati ya Londres. Voilà. Mais biso sikoyo neti par exemple na Danemark indéterminé okoki kobima jamais na Danemark osala 4 ans libanda. Pas même une année, babotolio. Il faut ça kaka 9 mois. Faut zonga na kati ya mboka. Ba mona yo. Opesa sou ba raison da yo. Tout. Au vandi ata 3 mois. Après, au zongi sou pas soliko kende. Mais soko biminde wana 4 ans oyakate. Jour au komaka na aéroport. Bazui au séjour. Yaya bako zongi sa yo. Na ote ko bete mno li solo. Oya papa ya plus de 60 ans. Asala ki ba jewana bazo. Na minute yo azana kati ya Congo. Alors, ndeko mobali oyo, sala 4 ans. Atika bana, atika mwasi, anyokwa ma yemoko bandeko bokola bana, mutu yemoko ezaki torote. Balobi le salaire du péché c'est la mort. Baliwa musu bato bazo kufa, ezaba masumu o bazo nyokola basi. Comment est vraiment un père responsable? Tu peux laisser ta femme, na bana na e 4 ans, oyakate, bokabwana pete, boswanda kapete, olobi ke oke Congo, ke sa ba faire, oke bo, okenda na yo 4 ans. Siko so liwa ya boyeye liyo bande konanga. Boko luka ndoki, boko luka poison, boko luka ni. D'abord ndoki za yomoko. Parce que d'abord Dieu t'a béni. A pesiona papier indéterminé. Namboka moko boy. Et puis namboka wana. Obali. Oboti bana. Obala teme. Oboti na bana. Comment tu peux jeter tes enfants pour aller se réfugier ailleurs? Même si on sous moi si on a te, reste à côté de tes enfants. Bayaka komona yo omona ka bango landela bango pe classe. Il y a beaucoup de papas irresponsables. O ezaki bakoko ya kope kokufa na kati ya bandako batu bayebita après 4 jours 3 jours nde baye koyeba. Ezali pasi na mawa makambo esali. Bandeko njoso boninga kovanda bino moko. Bazo beb sabino solitude eza mabe. Ezaka na cadre sexualité te. Mais ezana bakaya boy. Okufa pendant 4 jours, 5 jours. O bandi ko vimba donc etikala ki kaka ba seconde ba air pona libumu na ye pasuka. Mi chopo bando bima ba kusu parce que mai ebimaka na nzoto. Mai deje baby simbeto batu mai bandi ko bima solo ya ndenge wana donc batu bakangi bazolo batiebo babwakela ki ekutu mazuti. Nde bozo mona wana mai wana bakola kisabino nyonso te. Bako balinga baya kozwa ebongo te. Parce que so babwaki essence moto kopela babwakela ki mazuti bazolo bape bo bakisa mazuti botsa bo babwakeli mazuti parce que na bamboka na biso bazana bango na bakisi oyo te bakoki ko désinfecter place wana mais ata ba désinfecter yango solo oyo kobima yango bomonaki le bazo bimise même banzinzi bazo yate parce que babwakela ki mazuti. O batu bazolo bambetu wana ndi bozo mona pe yinji wana eza pe na bazuti. Nde sali bongo 4 ans bamsu balobi il faut ça la bato hotel wana mutu babomi ete botika ko incriminer bato hotel la bato mutu asali hotel wana paza mwana poto asali hotel na yeda ba critère na bien na mbinza boya ko salir hotel na ete ya kenda 4 ans soko ke 4 ans aucun hôtel mo bo vanda na yo. Okoye sape bato hotel wana ngai bokota na chambre na nga pamba te nga monando sabino erni boya kosala soin ya chambre. Bato baza o bato hotel baza obligé te basa la soin ya chambre ne chaque jour non, surtout soko komi résident permanent bakotuna bino. Soki nde moko pesa accès ke basala kango chaque jour baya kosala ngo chaque jour même kuto osaka une semaine même kosala 3 jours ezana ba note ba tchaka na porte ke na lingi dérangement te ba yo sala hotel na côté siko soko tie papier wana e ko kufi kuna na kati okobe ko umelo kufi kuna pe osali pe 3 jours bateli ke mais le long de falo bima na chambre le long de erne koki bazo monote nde ba ya ko moni poso kufaki. Vous comprenez? Beaucoup de gens qui incriminer battu hôtel ba problème ité.
que au bateau hôtel mutu basali boye. Non, 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 non. Et quand vous avez appelé ça qui est poison, parce que na Congo poison est inévitable. Mais bozo yo kaka ate. Ceux qui peuvent bozo kende les politiques, ceux qui bozo kende les badiamai, ceux qui bozo kende les bassiers, ceux qui bozo kende les nini maman mutu le muta kende à Congo a yebi raison na ye. Même il n'a pas topé liwe ya kanango. Mais mala mon peut kufa liwa ba moni yo. Pour ça zaki na moi sene na bana. Tant alingaka pikata crise. Moi ça lingaka ganga. Ata lingaka kufa na miso moi sene. Mais lingaka vimba ndenge wana te akoma pandi makola akomi lokwa neti soki makaku. Eh bande konanga. Tout ça la tension. Surtout bande komibali. Pourquoi bozo négliger basina bana? Dieu aussi peut te frapper. Yo tiki mwasi na bana na rentrée scolaire oya pasi o na poto vindenge komi pasi yo kundo zo sala bisengo nzambe pe na butu ko fia ko lo fimbu pe okufi alobi na zomo na utilité na ote na pesi o bana obwakisi bango na salibo na obwakisi bango ali fimbu. OK, ale babando ko luka ba raison. Oh non non non, batu basali boy te o bakuti soki na poto na mutu. Non, tout ça ce sont des imaginations. Moi mobali wana nde ba monaki ko vimba wana vimba kenda atalaki nani atalaki bande konanga eza pasi na mawa eza kitoko te ete ya bino ba parents ete ya bino ba papa ebele o bozo sala biloko andengwana botiki ka bana na bino botiki ba famille na bino bokei na bino bana bazo fêter ba anniversaire papa zalaka te bana bazo zonga classe bana musu bazo kena papa na mama bazo kezongisa bana na bango classe papa yo zalaka te pono ke ko sala ambiance na Congo 4 ans. Et puis na kona olala kana na hotel ba musu ba yekoloba oh non ateka ki pe lupangu na na soki na mbinza soki na côté wana côté ya Kofi wana na Montfleury soki nini ateka ki lupangu azaki na bambongo boye na boye. Ah, tengo ya teka ki lupango. Poni atinde ki mbongo ndambe pa bana na wate. Ah, bana bazwa ki loko te. Bongo tanga teka ki lupango na ye. Yo zolala yo moko. Bas azwaka basi. Poni azakata na copine na kati ya chambre te. Awa yo bande kolala yo moko. Yaya, tango nzamba lobaki ke okoli olonga ndaka ba parents. Okoki ko kene ko fanda sel te. Ce que l'on a dans les parents, faut que mutu bo vana na ye. Biso nzamba sala biso to zalaka na batu. Yango mona ape komi mukolo bazio baketcha na ba homme de vieillard pona kako zala na batu. Bakoy ko tiko yo moko te. Loba yo moko décider nga na ligne homme de vieillard te batona baka kotala ko na ndako basala ko baswe na ndako. Mais homme de vieillard ezala na pona omona ka pe batu. Ayango pe zaka ba mama na pe batiaka tembe tango pe batikala na tongo pe muto ayaka kopese mwa kisi akoya kokute pe na buto asa kataki motema kufi bande ko eza pasi na mawa communauté mobimba tozonga ka sima tala papa osiko tala nengo zongi sima okufi tala nengo tiki bana na yo bande ko eza pasi nazo la kisabino ye bal avant di awana kacha Londres. Donc voilà quoi. Voilà, Bozelana Laxabino, tous les cas. Voilà, tozo ke malembe. D'abord photo na yango. Photo na yango wana. Papa ngoye wana soki kosi. Papa kosi yeyo. Ye wana sope ba beti kosi ki bota to yebi pete. Ba koki pe ko beta e kosi ki bota na butu, on ne sait jamais. Voilà. Donc, Oyo, Azali, OPJ, Ayeko, Talandé, ni place à Kofi. Voilà. Bota. Ndeko Yewana, Alali, Bota Landenga Komi, Bomondenga Komi, Maizo Bimananzoto, à Kofi, dans la chambre. C'est vraiment triste, bande konangaye. C'est pas bien que l'homme soit seul. Balo bakango butu na moi bandeko. Batu baliko yokate. Bomoni ndengwana akufika makale kale boye na mulungi Congo wana alali heureusement alaki na boxer. Heureusement. Yangwanda pesa bien te amsukola la mutakala. Surtout soko zakayo moko. Lala kana bilamba yaya na moi boxer à propre.
engeza sous catastrophe awe komika monde ya ko filmer ah nanya filma ki nanya mais oui to komi na monde mususu yoko tikala na antiquité te yengwana foeba eloko nyoko zana ngona nzoto ndenge nyi ozobima ezate ke bakaleso na yese toboka nango yo lataka ngo kaka olobi anake nanga na musala nanya komona yaya okoya kokuya na supermarché tango kwei ba yeba kati sizo ba kotala boye okwei mutu oza bakaleso etoboka bako filmer yo bongo soko kufite ah osambo voilà tozo continuer au deuxième vidéo yewana botala et s'il y a voilà wana eza deuxième vidéo toke na troisième vidéo awa sikoyo bazoluka ndeni ya kobimisa ye basopelaki ye mazout alors sikoyo bamoni ke so basimbi ye akopanzana pouf akobeta kano pou michopoli bumo epanzani ale biloko banzi obima soki biloko nini ekobima na kati kuna ezala grave bazwaki solution ke babimisa kaka na mbetu wana ti libanda parce que sunga bango lokwa support alele bakokoma sikoyo pembeni ya mutuka bazwi dra wana le bakotisi ye bake na ye na ngaliema botala j'espère que vous avez bien. Botande batu bakangi bazolo solo penza makasi biso bato ezaka vanité de vanité et c'est ok voilà awande ba obimisaye awande botala bien ye wana ba obimisaye makambo anyo seza vanité bande konanga toza na vie moko ya bien tala ye wana bazo bundana bazo benda botala bomoni ndenge mbeto komi salite na se wana ekokozala pe soit ezali mazout babwakaki ou bien mai banda kobime na nzoto voilà bazo bundana vraiment babimisa ye na porte hôtel voilà bandeko yango wana bazo bundana babimisa ndeko na biso voilà mobali alingaki soin mobali alingaki kolata bandeko nanga tout est vanité voilà bomoni ye wana alali ka na mbetu wana moye babimisa ye ke basala problème penza balongola ye ezaki mwa pasi tolongwe wana tokesiko na oya suka awa sikoyo bazokotisa ye na mutuka wana na ambulance mpona bakenda ye na ngaliema baki osa soki pe bakosala autopsie bandeko na ndimi te corps eza déjà décomposé boye en tout cas na yebi te autopsie yango bon wana ba ekomi makambo baminganga nde bayebi nde nini basalela makambo yango voilà donc bazokokende sikoyo bazwi batiki mbetu bazwi sikoyo dra bakangi na basonge ale babombe yango makasi mpona bakotisa yango na kati ya motuka epuis bongo mpe moto akoma kilo voilà mwana Londres bana Londres bayebi ye voilà bakotisi ye vraiment c'est triste bandeko na ngai voilà tokomi na suka voilà bandeko na ngai bosi komona na baimage bomoni ndeko mobali yeyo botala tala ndeko mobali propre ya boye lokola mwana moko ya mukie mais balobi asakolisi pe bana so pe o photo akala soki pe photo asika toyebi te komona ye lokola mwana moko a 33 ans mwana moko boya 32 ans mais balobi akolisi bana ta mso akozala moins de 45 ans babilo moko ndenge wana botala vraiment boye soki pe otali maboko ne bien omona pe choko pe ya bandai ko chango mwa muke ko bongisa te alingaki soin mais eloko ebomi ye bandeko nanga jusque là ezali point d'interrogation mama Bokilo alobi na micro ezali na ba chaîne soki ozaka moto tambola na ba chaîne okokuta mongongo ya mama Bokilo ndenge azo expliquer jusque là bayebi te eloko ebomi ye lokola pasalaki 4 à 5 jours
bazo benga mama Bokula lobi babande ko benga mama Bokula lobi asololi na ye lundi passé lundi oyote ya semaine oyote mais semaine passée basololi bana bazalaki nan bana bazonga yi classe te pour na semaine oyo uti la yango awa na London bazongi classe semaine wane koule bazaki na congé ya azwaki bakokone na ndako bakokone bande kosolola na papa na bango ndalobi papa kenda kala boy 4 ans bo benga ye lisusu ngape na solola na ye nda ye kosola sololi mingi na babokilo bokilo lobinga kutu na saki 4 mois na hôpital tina bima na mona lisusu te en tout cas yaka oya komona bana bakoli bandi kotangele bakombo bana mona tel bo bakoli bana bakoli yaka na zoya kaka mikolo nga naza vraiment kobongama na ya vraiment mama na zoya ndeko yango oyo bayaso ko benga ke akufi ba nani bandeko na France baza ko benga na ba téléphone bato baza ko benga na ba téléphone bazo zoya lisute bongo aza wapi ba camarade bazo benga bazo zoya ete no ba ye na hotel wana no biso beto mona ke lisute mais to yebi ke chambre na eza ya ko kangama ba ke ko toke chambre toke ezo fungwa mate ba fungula bongo te fo bo benga so ibo monika ya ndengwana fo bo benga ba soda bo benga ba témoin ba ya ba fungula chambre nde siko ba ke ba bengi ba inspecteur ba nini wana hotel bengi ba ye ba fungula chambre boy mutu akufa solo ya ndenge wana siko hotel asaline parce que yo vendre un hôtel to yebi ba consigne nini apesa ki ba hotel te. Ne faut pas incriminer l'hôtel. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les réseaux sociaux qui parlent des choses. Il y a des gens ici en Europe, balala no hôtel te, banda ya poto, alala no hôtel te, ayebi na yepe kutundegi bareg, asala pe no hôtel te, ayebi na yende makambo eleka no hôtel te. Il faut que tout dans le bateau, balala na hôtel, bateau basala na hôtel. Ce n'est pas que, même c'est pas aussi que chaque jour, il faut changer le drap. Il faut pas que le drap na binu baby, ou bien binu pe mo boko senga na réception que dans le drap lobby toli kola le la hôtel. Nga na sala tamsu na hôtel na sala exprès, tamsu na pakoli poudre na nge kwe na badra, tant no ya na yebi ke ba njoso ba longoli yango. Chaque jour ba zo changer ba drap, mais ce n'est pas changer yango pe chaque jour te. Des deux, ceux qui ont osé papier, on a tient la porte, on lingi dérangement te. Ba kotika la kokota na chambre d'ata mukolo moko te. Et kotika la ndengwana. Des trois, ceux qui ont osé hôtel pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ceux qui ont lobby l'autre côté, babando ya chaque jour. Mais ceux qui ont savon habité, ngande na zabwe, tamsu na zana ba mususo ba net à quelque 4 ans. Si côté mutaza ba bien na ye ba mbongo na ye ba biloko na ye akoyebisa bango ke na lingi muta kota na chambre na ngate ngamu na bando sala ngo propre en cas de nécessité na bengi bino siko bino boya ko tia ko incriminer ke bato tele na fo ba landela bango fo ezala bango mutu ba yeba ki kaza na mbongo ba bomie mutu tele ko yeba ndenge ni yoza na mbongo soki yo moko ke ko yebisa na réception te. Est-ce que vous avez dit que non, c'est la réception qui est tekinda kundepe ou on appelle ça ba soupçon. Yes, ça profite na qui a dit que tekinda. Ce qui on a réception, au yebisi ba parce que na ba chambre ba hôtel ba luxe, et ça na ba nino ba benga ngoni, ba coffre fort. So que na ba hôtel à partir à 4 étoiles, 5 étoiles. Et ça na coffre fort, ba check na so ozana ba bien na yo ba bijoux, biloko na valeur au check no au check code na yo ou bio kangi na clé na yo. On a mutazake soko yo check code na yo moko sali code na yo mutata ko yako sokola mbeto awoyeba code na yo te. Alors mais soko lala na hôtel te ne faut pas que na ba réseaux sociaux beaucoup sakabatu bo incriminer muto hôtel ye kaka ba bomier po ba botole biloko non à cause de la page azakina ba camarade nae. Parce qu'il y a comment il faut na Congo. Enfin, il y a un hôtel, il y a un atonga bandaku, il y a une famille, il y a un hôtel. Tanga moni ke lemso comme na mbongo ebela teki bandaku na ke ovana na hôtel. Emso ndeko yana ba camarade na ina kati kuna ba camarade ne ba tika ko bambe ki bota ba bomiye mais position ba kutelié eza position ba bomi mututé. Le ba boma ki na se ba tombolié ba lalisi ndengwana.
eza position mo boye mutu ane koyoka pasi emsu libumu pasi emsu mutu pasi biso bayebi ka baposition ozo baluka ozotia boye libumu emsu bapesaki poison emsusu eloko boye mais oyo eza te position ke babeti yo babomi yo ah non 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 bacamarade mpe bakokota basalaki efo babimi na bango mpe bakei na bango bato tel bayebi ke ya koma kovanda ni wana ayaka na bacamarade na ye so maintenant sikoyo fo bazongisa soki baza na système ya caméra caméra ebombaka baimage même 1 mois 2 mois bakozonga sikoyo na caméra batala jour asuka oyo ya kotaki soki mpe bakozala na ide wana bakoti siko na caméra bandi kozongisa baimage ya semaine wana papa ti baya komona akotaki na RTL akotaki na banani nani yango mutu yango abimaki obi akotaki ye moko à partir ya caméra parce que nayebi ke botel nyonso bongo bakoma kotia bacaméra caméra nde mutu oya kodetecte azalaki na nani même soki bayaki koboma ye na bato basala kuna na hotel caméra ekolakisa caméra kolakisa na kati ya chambre te mais la caméra wana elakisaka tina porte nzoye libanda nde makambo elakisaka tina porte donc avant yo okota na kati ya chambre na yo caméra esukaka wana na kati ya chambre batiaka bacaméra te quand même msu bosala bagoda na bino bosala makambo nango quand même bakoki kotia yo caméra wana te alors baparent irresponsable naye kosuka na bino na conseil bino bato botika bana na bino na basi boke ko s'installer na Congo une année okenda 2 ans okenda mwasi wana nde omonaka ye akosala mpe bapriere mabe landi okufi soki azosouffrir enyonso azoba nasalaka papa oni mpo nikonyokola motu boye asala boye akenda hôpital bana ye moko alamuka boye ye moko kobokola bana ye moko eza facile te surtout so boboya nini na bino te okei o musala o boye bandeko nanga bomonaka ata makambo ya boye bino ba irresponsable nzamba frappaka bino boye lokola papa boye mpo na nga mpo na ye mpe ya son âme mais c'était papa irresponsable. Comment tu peux laisser ta femme et tes enfants 4 ans ici na Londres ba classe na bango makambo te osundoleli mwasi mais Dieu aussi va te frapper d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est pas normal. Et ça qui est côté, pas si na famille na ba perdre ndeko na bango, pas si na bana ba perdre papa na bango, mais c'est un papa qui oyazaki na irresponsable. J'espère que même bana ngo ba rolela na bango mais baza sous na amour na été 4 ans ba mona ka ote pa ndeko nanga. Donc na mutu na bango pe ba rotia kaka parce que ba vidéo bimi ba moni yo ko kufi penza. Sinon te soki ba vidéo ezaki te ba na mutu na bango ba oyeba kaka papa zane quelque part. Bazana souci penza oyo bano bazana papa na bango sur place te na binosko ba mibali na basi oyo zana na bana te oza yo moko na kati ya ndaku o décider po bala te ya fozara na contact na bato fozara toujours na bato bo benganaka bayebaka sino te ebele bakuta bango boy même na poto ebele nga na yebi italien moko na Danemark asalaka 7 ans. Si lelo histoire wana Danemark ba comprendre yango te 7 ans na kati ya ndaku wana mbongo pe kotaka mbongo ni super social soki ni ndaku wana pe futamaka ba tella ba kenda kuta ba papier donc ezakutu bato a poste bande ko 7 ans a kufa do mikuwa etikala ba squelette ka boy ba histoire wana etungisaka bato na Danemark azaka italien. Bato a poste ba kotsaka ba monika nde to kotsaka na boîte à lettres oya ndako siko ezokende ezo etonde kende kesute 7 ans solo pe bima te ba voisin ba yoka ka mo solo muke ba minimizango pe eleka nango ti donc 7 ans ba lobi 7 ans ba kuta eloko te donc mikuwa na mikuwa mena epte soki ndako ngo izaka ya yemoko ou bien zalaka ndenge nini banque pe balobi ke ba facture futa maranango donc soki pas na bambongo na yezo kota nango soki ya pension soki pe ya ndenge nini agende na yebi sote vraiment bandeko nanga solitude eza mabe yango na senga na bino boya na sous les baoba bo benga la danoise naza na site de rencontre na balisi bato ebele na longoli solitude na kati ya communauté alors yo hésitaka nini
ezitaka bando yebanga 5 yango yoyoka kangaka ko ezitaka osambelaka pe mobali azoyaka te mais benga ngai ta musu nzambe mutatinda ngai benga na 0044 74 59 62 52 17 et puis na osenga ba mama Belgique France parce que bateau déjà bané lekimbele bané passé so ina obenga ba numéro na bino bozo changer ba numéro bo congolais pe instabilité ba numéro nazana ndeko mobali azana 54 55 ans ne azana Belgique un garçon posé ya mutabandu ndumombala alors azoluka mwasi alors soko za touché benga la danoise azana Belgique azana mukanda na ye azana surtout aza stable azoluka mwasi na Belgique na France na Hollande ozana bamboka wana oza touché ozana moins de na azana ngosu na mutute mais faut za la moins de 45 ans Mimo boyebi ka ba mibali nde bazala kati to chata ba 46 ans 47 ans ça peut passer au bengi ngai na ko chona contact na mwana mobali wana ozo mobali ya bien to ko solo la eza peut-être ko bengi nga na te na ba condition nga na 4 conditions oh il faut remplir ce ko remplir yango na ko peso mwana mobali wana oko tikala ka jamais ko regretter na vie na yo na nzela ya sous les baobas na balisi belé mais bino mo boyebi ba congolais balinga bango pesa témoignage te après so ba pesa témoignage bando seka bango communauté moko toujours en arrière vraiment eza pasi beau partager émission et la musa conscience ba papa irresponsable oyo balinga kotika bana na bango bakende ko s'installer na Congo pona ba makambi ya gauche droite mais ceux qui réellement ba refula qui est OK wana eza problème mususu mais il fallait nde a bala na ye kuna so ba refula qui est azala na mwasi parce que ce n'est pas bien que l'homme soit seul lokola awa déjà ba refula qui est donc moya zonga so awa ezate mwasi pe awa rokenene pe kuna govana na Congo te donc bazalaki netika bazasu na libala te il fallait bala na ye parce que ce n'est pas bien tala baliwa ya boye eza pasi na mawa en tout cas ba image wana sali pasi bolimbi sinde to laksibinango te pona kochola mowe te bandeko nanga to laksi bino pona bino boninga ba preuve ke aya solo akufaki makambo zolo ba preuve eza wapi tango ba kocha sous preuve bo respecter mowe te à la fin congolais to ebite to suka na bino wapi vraiment botika la malamu abon attendre salut bye bye.